bakonka kwa makanda mabantu bago kana kanda dena lusansu luba vewa twase malundi bakulu kabasompako kumbuzau kabasompako ngulu zinyau kabasompako unzo eno Luis e bakulu betu bako kwa itayaya koko undwa kongulu wanga saa babingi bani kulukamba kokumbya koko unzune mwanda semika kundele mamke konda kakuna kama umankika kali mambu atukanyanga kwaku ilusantu wako bingana bya Kongo tubarangulanga kwaku bingana byobyo kane mwanda nsemi kwaku bikini byo kali bingana byobyo bwana kata bwana kandira kinkulu kya Kongo la totila kalonganga kwaku kayati ko waku bikini byo kali kinkulu kya Kongo la totila kena ikakala tekle ya kitaka kuka Minzinu ya Kongo la totila Mumuza za Kongo la totila Kapo bilanga kwaku Kayani kwa kondele mangu momomo Kaliba kikata tekila kitaka putuka Mumuza tazami ya Mungu Kane mwada semi kwa kondele yu Mumuza bisimbi Sambodia Nina mangu mata seki aluke tazami ya Mungu Kayani kwa kondele Lolo ilu sangu kwa wakubeno Silu zela yeno Kayani kwa wakubeno Kata sipulila bundu la Kongo Kikongo kaka tuimbilanga Kikongo kaka tulongilanga Kikongo kyo kyo Kane mwanda semi kwa mwende kwa Kikongo Ibinga matatazama mkungu Kwa kanda nili la Kongo Sema tusalanga kwaku Ibingana bieno Kinkulu kieno Tusantu lueno Ningeno Siluza matatazama kwa bakulu beno Kikongo litulomele Nintoto mibabala kwa bakulu beno Kadiamu ya fi Balonga ya Kongo nemo kwa kusanza bako Levanti sana Kalu kitata manani Mwako Kalu kitata manani Mwako Samu abudu ya Kongo Samu alusanzwe Samu abudu ya Kongo Imemba Yemuma Bakimu Imemba nita tieta Basimu na Mutikikutuma Imemba nina nibeno Bakimu Batietele mwabudu manda ya fimba Ekila Mbudu mamomiza Sola kwa kalakupa Kongo Kinsuza kaya kalako Mbola kanika ya kalako Kamba nika ya kalako Wingi kama kalako Ilo ayamu na lusanzu lueno Yemwanda lusanzu kwa banzenza Ilo abanda mo Kwa kutemka na temka Kwa bakila mo Kinsuza kaya kotele Wingi kwa kotele Sola kakuna ko Kamba niena Kile kila milo kuruko Ko Umuziba sanisa mabudu banzenza Ibao Umazulu Balu Pembe ya mkwala gani Kani Me walongwa ngapu Tekina yezapu Ina kutata mtuwasa mtuwasa Kino bakizami Kila kete Bundu la Kongo nini bundu yenu Bundu la Kongo Bundu yenu ya lukuta Wakulu kwenda kumula wakaka Makamu leno mwati Baka kongu biyako lukuta Ili makamu mafu lukuta Legi ya midu kutuko Wale na kwa kwani Kama kiazi Kiazi mtuwa Luki bakizami Mwana Kongo bonso bonina lusansu wetu teklani kabaka mpova binda mene muku kisonga idina mwana nkumbwame lukombo mayala ngena muluvila la mfumatambo mtsaku bambuteba yenge keno mutatu kyamase ingeta yenge lisusu na bandeko nyonso epai bino bozali kolandela epai bozwami na ngonga oyo bututomoi antuka na pesi bino bayenge mingi epai bino bozwami na ngonga oyo bobo mesanu tokopesa lisusu bayenge mingi na bandeko nyonso oyo bamesani kolanda emission na biso Bukongo Kongo Dieto antuka bayenge mingi epai na bino parce que nazozwa message ya félicitations pe ba message ya encouragement na yango nazosongisa matondo mingi epai na bino bo continue kolanda emission oyo pe bo partage ka emission oyo pona kopanza message tomate ya na biso ya bundu ya Kongo na posa ya kumiyeba biso moko na yango
matondo mingi bo panza vraiment message oyo partout na mokili. Alors tokopesa lisusu bayenge mingi na bamingimbidi pe bakoriste to choral nyonso ya bundu da Congo epai bino bozali na musala makasi penza oyo bozali kosala banzembo ya kitoko banzembo ya matea makasi pe ya bolingo nyonso. En tout cas tozongisi bino matondo na musala makasi oyo bino bozali kosala. Alors tobosani pe bandeko na biso te oyo bazali na boloko ya ndolo pe oyo bazali na boloko ya makala pe ba oyo bamemi bisika bamemi bango na province. Tobosani bino te, en tout cas bozali na mitema na biso malgré bozali na bisika pasi, mais en tout cas bozali vraiment na mitema na biso. Tobosani bino te na yango tozosenga courage epai bino bozali bakoko balobi butu ekoki koumela kasi suka nango tongo ekotana. Na yango tosengi na bino courage, butu ata eumeli tongo suka ekotana. Alors tozosenga na gouvernement libération immédiat ya bandeko na biso o bazali kokangama na prison makala na prison ndolo pe ba o bomemi na province epai bomemi bango. Libération immédiat na gouvernement ya RDC tozali kosenga na bandeko na biso oyo bazali na boloko. Alors lelo na ye lisusu liboso na bino, mais message nini toye nango na mokolo lelo. Bakoko balobi luka omiyeba nanu yo moko liboso oluka ko yeba bato mosusu. Na yango mpona koluka komiyeba biso moko tozoya ntango nyonso koteya bamateya oyo tozali koya nango chaque jour, parce que mutu oyo amiyebi te azali lokola nzete ezanga misisa. To utar nzete wana ekokweya e mopepe ntango koya ekokumba yango partout. Na yango koluka komiyeba koyeba histoire na yo to culture na yo to tradition na yo yango ezali lokola nzete ezali na misisa. Mwaye mutu akosa yo ezate. Na yango tozoya toujours komema matea oyo ya avant arrivé à Mindele to avant époque coloniale, avant 1885 période oyo bamindele baye kosala biso histoire babungisi histoire oyo baye kokuta histoire na biso oyo bayaki kokuta baye fabriquer biso histoire oyo bazali kotangisa biso na ba école pe na ba église. Na yango il faut kozonga avant 1885 kuluka koyeba histoire na biso ya solo ndenge biso tozalelaka avant mundele aya. Na yango lelo na ye to partager lisusu histoire na biso ya kala oyo tobungisa. Alors masolo nini toya nango lelo? Bato ebele toyebi te ke tozalaka na baprofete, tozala na baprofete, tozalaka na bamessager, tozala na bamessager depuis avant mundele aya ti mokolo lelo. Na yango tokozonga nsima toko luka toyeba bamessager oyo ya biso moko. Na yango tokobeta lisolo ya messager na biso oyo babengi na kombo ya ne mbakala nzondo pe na ne tuti de tia. Alors na l'an 220 bakoko na biso tango balongwe na Egypte na l'an 220 parce que Egypte ekoyaka na masumu. Na yango archange na biso to nzambe na biso na kombo ya ne mwanda Kongo apesa bakoko na biso mission divine balongwa na Egypte parce que Egypte baby. Alors faut balongwa na Egypte bakende na terre mosusu oyo akopesa bango terre promise
bakende kotonga royaume ya sika. Na yango na l'an 220 bakoko na biso batikaka Egypte babandi ko ya koluka territoire oyo ya sika oyo archange na biso apesa bango mission comme baya kotonga royaume ya sika. Alors na l'an 360 bakoko na biso baye ko occupé juste pour nous sa précision que na l'an 220 avant Jésus-Christ, avant masolo ya Yesu, to avant naissance de Jésus, na l'an 220 bakoko na biso balongwa Égypte. Alors nous to banoko loba na l'an 360 bakoko na biso nde baye ko occupé mabele oyo archange na biso atindaka bango terre ya sika oyo babengi to bengi lelo na kombo ya Congo d'Antrotela. Mabele wana archange na biso apesa bango mission soki bokomi wana bokopesa mabele wana kombo ya Congo parce que kombo ya Congo eza kombo moko sacré ezali kombo ya archange na biso to nzambe na biso na kombo ya Nemwanda Congo. Na yango tango bakomi ba occuper mabele wana alors ekomaka période moko il faut ba panzana ko occuper territoire nyonso oyo wana ya mabele wana oyo archange na biso apesaka. Na yango na l'an 529 tozalaka na messager na kombo ya ne Mbakala Nzondo. Alors ne Mbakala Nzondo akumbaka groupe ba Congo oyo il fallait ba occuper mabele ya territoire oyo lelo tobengi Manyanga. Na yango ne Mbakala Nzondo akumbi groupe wana to akei na batu wana pona occuper mabele wana. Tango ba occuper mabele wana alors il fallait à initier ne Tutidatia. Alors na butu population bazoga makelele ya ba machine et bando sala misala. Mais population bando ko comprendre te e bando yeba te ba machine wana to batu bazo sala ba misala na banani. Bazo kaka makelele bazo comprendre te machine wana na batu o bazo sala ba misala wana. Mukolo moko ne Mbakala Nzondo il fallait à initier à sacrer ne Tutidatia. Alors bato o babandoko sala misala to machine bandoko sala ba misala na ezalaki ba bisimbi babandoko tonga temple bandoko tonga biso banda kala ba temple na biso ezalaki tonga mana mabanga na forme ya cercle ba temple ona yango to bengaki na kombo ya mazimba. Alors komba Zimbabwe euti na zimba juste na ndenge to bandiko tongela ba temple na biso na forme ya cercle ya mabanga. Alors tango ya ko initier ne Tutidatia ekokaki tango babandiko initier ne Tutidatia malamoko ne Tutidatia a se transformé na Sengelembele. Tango a se transformé na Sengelembele, malamoko a disparaître. Tango a disparaître, bayoki malamoko ba tonnerre zobeta to ba kake zobeta 9 kake beta pum 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 9 kake ya makasi. Après 9 aigles eleki likola temple. Alors
tango basacré nembakala nzondo asacré ne tutidatia mbala moko ne tutidatia abungi akenda bomoi likolo. Alors tango ne tutidatia akeili bomoi likolo, après batan moko boye nembakala nzondo il fallait akende na nsanda nzondo, mais il fallait akatsa fleuve pour akende na montagne kumba ungudi. Alors les wana bapo ezalaka te, babato ezalaka te, yoka miracle ezali na insecte moko boye biso tobengaka na Kikongo na kombo ya kisanga bubi, mais na français babengaka insecte na kombo araignée. Alors araignée to kisanga bubi etongaka lokola filet, etongaka lokola filet oyo biso tobengi na kombo ya ntambwa nzambi na Kikongo. Alors nayebi te na français babengo nini. Tango kisanga bubi atongaka file wana, basinga o atongelaka file wana eutaka na kati ya nzoto na ye. Alors nembakala nzondo akomi kotonga pont na forme ya kisanga bubi to araignée, basinga azotongela pont ezouta na kati ya nzoto na ye. Terne de miracle. Nayebi te na Bible soki nanu soki si boyoka bamasola ndengwana. Alors nembakala nzondo atongi pont ngambu na ngambu na fleuve. Atongi pont na fleuve ngambu na ngambu. Kanisa grandeur ya fleuve. Mais ye atongi pont basinga ezouta na kati ya nzoto na ye lokola araignée. Yango pont wana bakatisaka ngambu ya nsanda nzondo to bakasaka fleuve ya. Donc ndenge tobanda koloba fleuve mwanza, ndenge bakatsa fleuve mwanza pona a continuer nzela na ye tina montagne ya nkumba ungudi na mbanza Congo. Donc voilà miracle oyo ba messager na biso ba performant na époque wana. Donc bonzambe na biso zalo kwa ba bonzambe ya baras mususu te. Donc biso bonzambe na biso zali faut on manifester ba pouvoir mususu ya danser. Donc oyo mwanda mboka na betele bino, mais to continuer matière na biso na Congo dieto oyo epai wapi nkaka o mfumu mwana temi a expliqué très bien l'histoire yango ndenge zali na yango. Sans plus tarder tukokota na Congo dieto 3821 kuna tokoyoka ndenge mfumu mwana temi a expliqué yango très bien. Après tokozonga lisusu tokopesa moi commentaire, tokobakisa moi commentaire. Matondo ingeta tolanda. Congo dieto 3821. Le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. Kimvuka kya Ntimansi. L'union de Ntimansi. Malongi ma bundu de Congo. Les enseignements de l'union mystique Congo. L'union mystique et Congo. Page numéro 1. Titre. Moi Tutidatia dans le temple de Zimba. Paragraphe 1. Après avoir accompli les 12 travaux initiatiques dans la vallée de Mindouli, Moi Tutidatia escalada le plateau de Mindouli et fit récit en pompe par le peuple Congo qui habitait dans la région où les génies avaient construit un grand Zimbabwe qui était un temple
circulaire que le peuple Congo prenait pour une grotte de prière pour les grands génies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, où trônait cet être mystérieux appelé Ne Mbakala Nzondo, le grand initiateur du Zimbabwe et de la région de Zimba. Paragraphe D. La nuit, le peuple Congo, très curieux, entendait des bruits de machines qui sortaient de cette grotte de pierre. Le peuple disait que ces grandes grottes de pierre étaient un divangilu, une industrie de génie à une époque où le dieu habitait encore le grand plateau de Manyanga, qui était encore recouvert de la forêt équatoriale qui allait jusqu'à la région voisine du Mayombe. Paragraphe 3. Ces jours-là, avec le ngoma du peuple tambourinais à l'extérieur du Zimbabwe. Le grand initiateur mi-homme, page numéro 3, mi-homme, mi-dieu, le grand initiateur Mbakala Nzondo donc entra dans le grand Zimbabwe dont le peuple Congo disait qu'il était habité par les dieux de Elima, des Elohim. Devant le peuple rassemblé devant le grand Zimbabwe, on vit Mwetuti Datia qui entrait dans cette grotte de pierre construite la nuit par le génie de Ne Mbakala Nzondo, le grand Walesa, donc l'homme Dieu. Paragraphe 4. Ne Mbakala Nzondo exécuta dans la temple du Pukongo une danse initiatique puis prit son spectre de pouvoir qui avait 12 étoiles, un spectre de pouvoir qui crachait du feu spirituel lumineux comme un éclair de foudre. Nzazi, Nzaziki, l'électricité atmosphérique. Le grand initiateur appliquait son spectre de pouvoir au sommet de la tête de Mwetuti Datia, puis sur le front, sur le cœur, puis sur le nombril, qui est le cerveau renversé de l'homme. C'est un zita, un chakra important de l'homme que l'INSEE Congo doit toujours bien gérer. Les émotions, les sentiments nobles. Paragraphe 5. Soudain, un grand cercle de sainteté se forma autour de la tête de Mwetuti Datia. Ce cercle de sainteté se généralisa en spirale, englobant tout le corps de Mwetuti Datia qui devint une boule de lumière qui ascensionna, monta, sortit du temple, monta dans le ciel. On entendit 9 tonnerres gronder dans le ciel, puis on vit 9 aigles voler haut dans le nuage de Zimba. Le soleil se décrocha au ciel et tomba très lumineux à Zimba. Paragraphe 6. Puis panique, le peuple Congo se divisa en deux. Un peuple devint le Manyanga qui se dispersa dans le 10 secteurs à l'est. L'autre peuple Congo devint les Bayombe qui se dispersèrent à l'ouest. Ces deux variantes du peuple Congo habitaient antérieurement dans la région de Zimba. Page numéro 4. Paragraphe 7. En vérité, les Manyanga sont les Bayombe de l'Est et les Bayombe sont les Manyanga de l'Ouest. Après la dispersion du peuple Congo de Zimba, le grand initiateur Mbakala Nzondo, mi-homme,
Midi s'en alla à l'ouest, à Ntsanda, Nzondo, près du fleuve Mwanza, où avec des fils sortis de son corps spirituel comme une araignée. Il construisait une arc-en-ciel et devint un grand initié Congo appelé Kiamfu. Les ponts arc-en-ciel par lesquels Nembakala Nzondo traversa le fleuve Mwanza et alla s'installer au sommet de la montagne de Nkumba Ungudi où Masema Ntoko, le grand architecte Congo, construisit la ville de Mbanza Congo, qui était d'abord appelée comme étant la nouvelle cité sainte de Nembakala Nzondo. Plus tard, ce site sacré devint la capitale de l'empire de Congo d'Antotela, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Né Mwandansemi, le président de l'état de Tsundi, le fils de l'homme et le fils de Dieu, incarné dans le Manyanga de l'ère du Verseau. Kinshasa, le 21 octobre 2019. Bedem en sigle Bundu Damayala, un parti panafricaniste d'avant-garde. Page numéro 2. Kimvuka Kya Ntimansi. L'Union de Ntimansi. L'état de Kangu, l'état de Mbomu, l'état de Sanga, l'état de Mongala, l'état du Kivu, l'état du Congo, l'état de Kwimba, l'état du Kasai, l'état du Katanga, l'état de Benguela, l'état de Kubangu, l'état de Zambie. Kimvuka Kya Ntimansi, la Confédération de Ntimansi, la République fédérale du Congo. Donc, Oyo, Afrique future, Afrique centrale future, ndenge ekozalela. Yango ezali na carte Oyo, bozomona awawa. Donc, future Afrique Yasika, Obabengi, Lino de Ntimansi, Ingeta. Ingeta, matondo mingi nakanisi. Totoro landa ndenge, longia Congo ne Mwandansemi, ndenge auto limbola, ndenge auto panza mpoke, ko beta lisolongo na muzindo, vraiment ndenge yango ezaleli. Alors, eloko ni biso toko bakiza. Na époque wana, ethnie moko te exista. Biso nyonso zala kaka pa Congo. Mais à partir ko panzana, ko kanga ba territoire mosusu, nde place ba ethnie e bandi ko salama. Mais mu Congo, biso nyonso zala kaka ba Congo. Ba ethnie lokola oto yebi mukula lelo, lokola ba Manyanga, Bayombe, Bantandu, Bandibu, Babesingombe, Babona boy bazalaka te. Biso nyonso zala kaka ba Congo. Alors, na yango, il faut oluka omiyeba pe oyeba source yaba ethnie wana ndenge esalamela. Alors, nakasi to oyo kana masolo que suite ya miracle oyo Nembakala Nzondo asalaka tango soko initié netuti datia peuple ba panique peuple ba palangani ndambo oyo mususu bakenda côté est basali bakomi Bayombe. Ndambo o bakenda côté ouest bakomi ba Manyanga. Donc voilà ndenge ethnie Yombe to Bayombe eya kosalama na ndenge ethnie ya Manyanga eya kosalama. Mais biso nyonso zali kaka ba Congo. Donc Muyombe na Munyanga tozali bato moko. Alors, nakanisi tolandi ndenge babisimbi batonga temple na butu bato bazokaka ba machine ezosala misala na makelele ya bato. Me bato bando yeba te
machine wana na bato na bazotonga to bazosala bamisala banani. Or ezalaki babisimbi to oyo tobengi ba ange babanda kotonga batemple wana. Alors na initiation ya Nembakala to na initiation ya ne tutilatia na kanisi toyoki ba miracle o salama. Toyoki ba miracle o salama.